Yasa ya commis deux. A commis deux. Maintenant, moi, sincèrement, je suis étonnée. Pourquoi vous en faites un problème? Pourquoi? Parce que ce qui relation est bandade depuis Kala, c'est que quelque part, la femme de Saï a eu le temps de parler, mon bel aïe qui était. Pour Nanini, tu es habité. Mon bel aïe qui moi si n'a été pour Nanini, tu es habité à Pony. Moi si au pas à sous maman ya bana, na kati ya libala. Selon ce qui se dit. C'est que ma gamba osa la bayebi. Soki, moi si à Saï, ma Véro que j'aime bien. J'aime son calme, son charisme. Afandi nie. Boyo qui est place à l'obité, boyo qui ne déconne place à l'obité. C'est qu'à ça le système il y a moto na moto a, c'est la tour na linda like. Veut dire moto na moto. Atala parti na ye. Wezo le kana lopango ba voisin tali nani ndalike. Atokisa baita bana de ya ngai nini. Obolingo nange comme sujet de dissertation toute la nation. Nanana nini onaeba. C'est que no banga balindalike banene damiso. Aye mais la caravane passe. Abi mon amoto. Yanga nini. Naebi nte banda en répétant pour la mbela bino bien. C'est que moi c'est abundi à Monica que pour moi bala comme à niveau à quelque bala moi si nous c'est que quelque part la femme a dû parler ma Monica ici mbaté à tiki bobala ça la posa na ye mais tellement ça mobali a moni na ye passe aboti si bana soki 6 andimi na ye afanda tala kabango. Il nous arrive de fois mobali pena suki si o motema ovandi otale kaka pour yasunelo ko lobate. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Atato gangi, to les 70-75 émissions. Qu'est-ce que la pauvre Véro va faire devant un acte pas? Bon, assure que bisou n'aime te bien aussi que l'homme souillé derrière moi à digérer au moins d'ambois. Pour ça date pas d'aujourd'hui. Je suis sûr que pas naïe de comme mon bali na bali quelque part yo ye bata yebi. Nathan se sali a yebi. Ce qui vidéo fuité tibiso to moni yango se ka yebi. Tant on y pas qu'un darapoto. Songi ezala na ba communauté na biso ezala net na poto kutana moi mungu na pilipili d'ailleurs bon mona na internet. Donc Véro ayebi tango atiki c'est qu'elle a dû faire ce qu'elle pouvait faire. Mobali a fait ses explications na ndenge na bango mibale na kati ya chambre et la femme s'est tue. Elle regarde comme peu explication que ko sepela comme ko sepelisa ete matiki afandi po ya sai a commis deux. Yasa y coma deux. Hein? Commis deux. Yango. Yasa a accepté de devenir polygame. Ato peki si mobali soka boyi yaya. Okosala nini? Okosala nini? Omi boma. Omi boma matin. Pour tes enfants au moins, tu as besoin de rester en vie. Ata choqué. Na rozongi sa émission moko. Nasala na yasai. Na tunae yo pour la polygame habité dans un instant. Mais pendant que j'étais en train de poser cette question par rapport à l'histoire qui se raconte aujourd'hui, apparemment avec la polygame à cette époque-là, ngande munaye ba kité. Donc nalandi les sous moi si moko à intervenir à l'obibo. Oh azui ye Véro azui ninga zawana yaya na ye pesi atik sundola Mireille na banat akenda ko bala bien ka pendoi akenda ko bala mwasi mususu bango en complicité na bango mama ndeko mwasi ndeko mobali ndeko mama ce que tu as dit n'est pas gentil, c'est pas bien. Soki ya zakutuleki mobali ndiye tu mwasi ya mobali na ye akoko kanga mobali nte poke bala mwasi mususu akokite akoki ko kanga mwasi na ye te mobali na ye te poke bala mwasi mususu o bazalaka ne o ye pa koko konza akocha loi mobali ayoki makoko kanga ye te mama
mobali na ye moko kopekisa ete po kebala mwasi mosusu siko ndenge nini ozopesa ye nzela ya okendekanga yaya na ye wazokebala akange ndeni nga so yaya na nga sedesida kebala tokoboya soki ya tenir kaka bala na osani na otika bala po barezo na etinda bala ye moko mutu ayebi akebala mwasi mosusu précision sikoyo ya vero nini na kati soki yaya na ye gi atikaka mpe mwasi na ye Mireille po akebala mwasi mosusu siko ndenge yaya na ngena bala mwasi mosusu eke invité bango faut pas bake fête hein il faut longole yaya na bango il faut yaya na bango soko keko bala kuno komona te yaya na ye aza mukolo ayebi makambo azosala ndenge moko mpe saisa aza mukolo ayebi makambo azosala bongo soki lobi tolamuki histoire ekomi ezwi tournure mosusu tosani nga kuna osepela na nga na vero nasepeli ne makasi mpo avandi na ye kimia otala kaka mpo na miniti olela yo na nani mobali si azwi décision na ye olela yo na nani oyo akoyoka eloma wa nani mpo bamisi okebetela bango lisolo oleba encourage yo oleba soutenir yo bango nde bando tchola yo niveau akomi ndenge olela okoka te ezwi ye mpenza oyebi ke saisa emambasa toyebi biso nyonso saisa ye na mwasi moko vero biso nyonso toyebi saisa ye na mwasi moko vero obiso tolingaka une femme très douce nga nakenda kuna kotourne mwasi moko kimia avandi kaka nayebi te badefo na bango baoyeba bango bale entre bolingo na bango soki le mosu akomisaka ye te le mosu asalaka makambo ndenge saisa alingaka te le mosu saisa alingaka mwasi azala fofole ye aza kimia mingi mpo mibali bakakomplike le mosu avanda nao par faute de mie mpo na miniti wana wana nelo te na poche yanga ndimi avanda nao na yaka nka banga kpo aotala kaka mokolo azwa mbonga epeti oyo bavideo aza na okomblanga olavandisa mwasi na ye alabisaki sheri nga alingaka tozala boye tozala mwa bafoli mwa nini mpo nga monaka muta bapetage donc topetaka yaka nyonso deja ntango yo ozala muta petage omoni koki ebala muta petage te seke quelque part tu as aimé ça bon na kati ya couple bato moye nakota mwa mingi eza te po biso toza baproblème oto nyonso aza na problème ya love papa na mama baza na problème ya love yasa yaza na problème ya love muna muta na problème ya love siko tosani iko na tosani ndeni ata bogangi mwana mwasi na yazo considérer na ngambu na ye kazwi libala na ye bino sata bolobi oloba a changer te nga na sepeli na attitude ya nani ya vero aya na ye na TV te ma vero nga conseil na opesi ko ya na TV te ata mutu alambi yo ndenge nikeleka o expliquer koleka na yo te koleka te po ekofongola makambo moko okondima te tika biso ka toloba kande toloba beto sa ba commentaire ye famille ya mwasi oso bango basepeli bango nde balobaka balakisaki bango balongi tika bango baloba ça va finir un jour ekosila mama ekosila je vous jure ekosila ekozwa nango temps un mois po saisa mobali nao aza ayebani mais ekosila epi ntango ekosila wana nde siko totala bavrai face a banani baza banani nde okomprendre mokili ndeni etambolaka garde ton silence concentre-toi sur tes affaires sala baaffaire edistraire yo ebimisa elongolo na makanisi mobali si abali ata bato balobi epi abali mpe lelo te mpo balobaki ata so batie makelele ekechange nini saisa ya poni na ye bongo mpona baraison oyo biso mpe toloba toyebi yango te bato bayebi raison osalisa yakei kobalela mpenza eza bino kuna na famille na bino na makambo na bino biso toyebi pena te donc ata togangi salisa ya kotika mwasi mpo togangi mwasi o famille na ye soi disant baleki baosepela bazwi libala star batika te sikoyo likolo nango tosala ndeni nga conseil na kopesa kaka mama vero mpo nayebi ke esalaka ka pasi peut-être ntango ezalaki caché pasi nango ezalaki mpe autrement lelo ndenge ebimi liboso ya bato nyonso pasi nango ekozala nde mosu mpo sikoyo lelo officiellement oyebi ke mokili mobimba mpe eyebi ke mobali na yo azwela yo mbanda officiel babali ye mpe liboso ya mairie ya awa ya Kinshasa eza nde yo liboso ya mairie ya poto peut-être ke eza ye mais ntango totalaka libala na bino na libanda biso tomonaka kozali heureuse toyebi te ce qui se passe toza mpe na posa te okota makambo ya YouTube oyo bando ya koexplike bamalheur na yo na banini na mpo mutu mpe akoya kolongola wango ozala na ye te mutu akokota likambo na yo na degré oyo amikata nzoto mpo yo yoka bien ozala te donc bobongisa yango kala amiable kuna bogere yango kaka yo na mobali na yo na bana na bino
tala bana na yo éduquer bana na yo pesa bango nzela instruction sala ba faire na yo sala makambo na yo tala part na yo pour l'instant ici ekwei moyeba lokotama yango ezate po koloba ke ça ya bali mwasi opo na mukanda nazondima pena mingi te parce que soki da ça aza na possibilité ya kobema bato ebelo amemi na poto wana soki aluki na ye mukanda na ye na ndenge abi ya kozwa na ye pe baméthode eza ebele mosusu en dehors ya opo bato nyonso baza mikanda na poto boyebisa biso teke babalaka basi moko boye non mais soki otali bango na bafoto na baregard na bango ainsi de suite tu sens vraiment que ce sont deux personnes qui s'aiment mibali kandi balobaka vraiment baza na possibilité kolinga bato 3-4 sans pour autant et déranger bango mais mwasi nazalaka na droit ya kolinga kaka mwasi moko nayebi te mitema na biso ezala ndeni ya bango mpe ezala ndeni mais biso ezalaka na forme ya motema kaka moko so batie motema ya mwasi na mobali na kati ya boy omonaka eza motema mais toyebi te ndeni bango bazala na capacité ya kokoka kobala kolinga bato 3-4 avandi na bango alingi bango azogérer bango ya omona yango normal surtout les hommes africains plus précisément les hommes congolais ils sont des hommes infidèles lokwa tata na babalade on esa mana mokili oyo baotanga les plus infidèles du monde ba congolais baza mibali baza les plus infidèles baza infidèles na makanisi déjà le temps baza na bébé aobota baza des infidèles na makanisi les hommes fidèles congolais baza très rares bozoganga apo eza saisai nga na liste ba pasteur baba ya nkuku naza na bango batindelinga na ba photo mais tellement ya makambo na ngai te ya makambo na bango bamema ngo nde babandelaki yango naza na liste awa ba photo liboso na ngai ya ba pasteur baba na nkuku ba deuxième femme bana ba deuxième femme officielle basi na bango ya ndako bayebi ke bana ba deuxième femme officielle donc basi bakomi na niveau que déjà si azwi bongo nga na sani po na minute ata to multiplier to bandi koyeba kaka tozo bakoyela biso ndenge babala na 19 babana ki les 25 siko tango babana ki papa na bango azalaki maman tata mosi yango naka bapesa biso ko information et puis après ça nani yango na YouTube wa kosangana ke ipa saisa evandisi saisa na kiti saisa evanda nani to pesa conseil boya mwasi oyo na dej zongela vero no po bokembi na nani soki ye moko saisa ye oboza sûr que saisa ayebi te ke bakemba nani vero ayebi yango te. Et puis plus loin encore, je vais voir une dame qui sort qui dira que ça y est, linga véroté, ezalaka kaka tango makambo na ye ya kokangama tellement véro azalaki wana yango wana aimaki kaka honoré et puis bayebisaki ye par rapport ya situation na ye wana oyo ya prison il fallait bala quand même bolingo ne ezalaki masirika. Donc vous savez ça tia bima na kashona kwa ça ateka kuta na mwasi po soki tia bimi kashona seki bazali na mwasi po ba depuis 2016 mwasi da zalaka non te histoire on est ça mika na 2016 c'est après 2016 non? Si je me trompe pas mais so on est na mutu so on linga a na possibilité au bala po dans limite que Vero achaka munduki na mutu na limite botiki kobimisa biloko mosusu bozoremie bapota bozosala bato mpasi lisusu koleka Vero yango bookotela eske bookotela ye pene na ndenge esengeli wana ya bien wana to bozozokisa ye lisusu mama Vero conseil nga na opesa ye ate Mathieu motema ti omoni pene komobima zwa enregistré koya YouTube te tu vas la regretter toute ta vie biso bata YouTube to malamu te moko otikala kondima te nga moko muta YouTube muna opesa au conseil komeka te il y a des gens ensorcelés na okene kobimisa ba secret batu ya bango babeta te on est ensorcelé na makambo okene kolukaka fuite ya info pona ba vue na biso to sala ba vue nga mna soka ba information bien information nini nde opesa information ya radar ya côté ni ba Rwandais baza rien côté wana nde tozoka makasi wana te ya FBI ya koyeba que non ba Rwandais ba côté na côté est ba vandi place wana toyeba ngo Watu wana makasi oluka information na information na biso za ba vie ya bato. Alors si tu emmènes ta vie là ici biloko mosusu ko bimela na mibali no akala o yebaka kala ba bimisa YouTube ko bimisa bango. Je te rassure YouTube a roya na bango. Va na o mama. Malamu to pesen gérer. Mobali a mobali na yo. Ya ye ya mibali biso to yebi. Koka kaka. Ona bana na yo fana na yo. Luka solution mosusu na YouTube te. Pardon, ça la nuance sauf na YouTube. Koyela biso na YouTube te pour regretter yango. Du moment où na mona on dirait entre guillemets ça a honoraka yo. Du moment où on manque au respect parce que muta bimisi vidéo za ça te. Soki pene na ki ça muta chango na page na ye.
Voilà, n'a rien à réagir. Rien à l'oba que non. A comme il s'en foutre na yo. Ça c'est atika la ko publier te, atika la ko loba yango te malgré ya ka Paris azonga ka kindaka. Atika la ko loba yango te. Côté fuitele. Bi ngai nde nazo mona déjà kana famille mwasi. Ko ba lingi kaka, obi mwasi te. Soki ayebi ke muninga azala lingi kaka cheka pandika likolo ko ba yeba ke yepa azala ka exista ke tout ça pendant ka yebi ke yo po yebi déjà. Mais ça la kai fort ka baltala. Omoni mutu, omoni yonde ko zana ko professeur mutu mo te ko za mwasi asai. Mais yes ko fa menga ko pouvoir abiso du jour au lendemain ka za mwasi asai parce que ya yesima. Il faut vraiment prouver bisopo jusque là na nous peka to ndimi pena pena te malgré to moni so to ba mikanda et tout ça là. Mais yonde mutoza mama ya la première dame, yo mutozali basi mwasi ya libala, yo mutozali mwasi oya bwania, yo ndozali mwasi oya ya bonsomi, ya lolendo. Yo ndo oyebi pasi ya sai oyebi tango pasi sai bando vana nzala zo aolela, oyebi face na ya zalaka nango ya bien te tanga zalaka na nzala ya yebi yango. Yo ndo oyebi bena sai wana ya cru wana bena msu bondola na ndako moko boyela msu makola sai bando banda pa leki mulai. Yo ndo oyebi yango. Yonde pendo yebi saïsa ya sola lipeka parfum zate yondo yebi yango mama. Et puis faiblesse na point fort ya saïsa yondo yebi yango leka Nadège. Même pour ça fanda mama nga conseil na pesa au fanda et d'ailleurs là ça brûle. Soko moni moi ça bibi na libala musu mais moi ça ke wa ouais. Nadège. Au semble en église nini on appelle ya na ngai. Donc en plein libala aux yeux libala. Mais bah tu vas en plein célibat, pas aux oités. Non, mais non, ma chérie, mais ma chérie, dis-moi d'abord ma chérie. Ça c'est un film, c'est une histoire digne d'un film de Zi Magique. Digne d'un film de Zi Magique, digne d'un film de novelas. Une fille qui quitte de mariage en mariage, mariée pendant elle est mariée pour un autre mariage. Waouh! Mais je rappelle tant au Kanissa. Mon colossal a la troisième femme. Je crois que le sourire là que tu sors, le sourire là, va continuer à sortir. Pour déranger mon tout. Pour baby a mis ça en cours de téléchargement. Il connaît ton sandé. Baby a mis ça en cours de téléchargement. Mandandège. Il a mis ça tout pas zal. Pour mon baby pas se laisser banata banata si 8 ans. Il y a un véro. Où me là non. Fanda maman. Pour le battre au sonate. Fanda posé. Nyose ko koleka. Ça c'est Aza papa mukolo ayi bamba sala. Il est dans la quarantaine. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ne soit vivre dans mokila yebi. Ayi conséquence il y a divorce, ayi conséquence il y a polygamie ainsi de suite. Il est assez grand. Son retalié pour au que c'est un monsieur sage. Donc ayi bamba sala. Là ça ton empire na dynastie na ouais mabe. C'est ton retala kaka. Siko déjà qu'on a des abana bazar. Pas 10 hein, 9 ou 10, quelque chose comme ça. Tout chat à 9 ou 8. Yosko 4, c'est déjà 12. Bobakata 5, c'est 17. On n'a pas ça. Tout ça au bon. Et là, il y a calculer d'abord. On peut calculer, tu as arrêté, il a calculé, mais voilà, soyez bien haut. Aïe bien fonctionner, n'est tambola. Bonne chance à vous, hein. On sait que ça va donner, mais pour le savoir à bissoter. Mais quand même, papa Saï, regret n'habite aux alaki que, bien que bisous bien aussi, comme ça se dit, même Bible le dit, n'oublie pas la femme de ta jeunesse, n'oublie pas la femme de ta jeunesse, ton premier amour. Nous toi andimi on a passe, andimi on a bozang, il y a pas d'ailleurs dans la famille, un milliardaire tout, mandimi au fanana sur la lipeka, au fanana pantalon na wana d'ailleurs nzuluka wana, au fanana bouzengi sur le na TV. Tout ça là, elle avait accepté. Des humiliations, de peine et tout ça là. Il y a des choses que mon soeur vandi bo tala que mobile ane lo to kanisa o vanda na eto longwa. O mitu na est-ce que lobi o sala ma musa isa sali véroté. Ozomona. Bato ba lo ba ba fille elle ba matérialiste oui, nous voulons bien. C'est à cause des histoires comme ça que les filles deviennent matérialistes. C'est à cause des histoires comme ça que les filles ne veulent plus souffrir avec les hommes. Parce que Bibali n'a biso ya Congolais, l'indi infidélité na degré moko et comment le corps malade. Ba ko maîtriser sentiment na bangote. Ba ko maîtriser ba pulsion na bangote. Donc so pulsion il faut kaka. Te. Hein? Bo sala ka basi na bino pas si boye ba te.
boyebi te pasi nini oyo esalaka mwasi so mobali a trompé so mobali akomi ntina degré oyo boyebaka te mwasi akomaka na degré ya complexe moko envers elle-même pour omituna soki mobali nangaki kolinga tia bala mwasi wana c'est qu'il y a quelque chose qui me manque moi oka mwasi wana kotika na vide moko na vie na ye mobimba na komituna qu'est-ce qui s'est passé pour que nako ko maintenir libala na ngate qu'est-ce qui s'est passé pour que mobali nangaki ko sala boy qu'est-ce que moi je manquais et kotika na complexe moko bando linga bando ko boma nzoto bando ko bibongisa na ndenge moko boy pona vide wana otiki wana eza yoyi moko na yebite pona okitsango za kapasi mais force à maman Véro tolinga makasi la simplicité non na calme na yo zalaka ka yo tala bana na yo to éviter calme na soki zala parce que ça c'est amoni ça ko ba toutes les couleurs déjà mariage na yo omumeli déjà wana oyebi mobali na yo rien d'autre nous pouvons faire ata to lobby ata to findi ça ilelo ti lobby to ko sa biso ni kelo mo to ça za mokolo ayi mamba osala et puis on peut une raison ça liba na bino en attendant zala bien nzaba pesa o makasi ko gérer situation oyo surtout batela bana na yo batela pe libala na yo kaka nzambe ye moko ayebi ndenge ya justifier yo mokolo nzambe ye moko akolinga. En attendant abonnez-vous, nous reviendrons sur ce sujet.